Vérité ma dièse, yene femme africaine. Vérité ma dièse, yene maman sociale. Vérité ma dièse, yene strelangola. Vérité ma dièse, c'est l'unique à son genre. Vérité uma estrela, estrela que brilha pra Angola, estrela que nós queremos. Vérité ma dièse, vérité. Ma dièse uma estrela, estrela que brilha pra Angola, estrela que nós queremos. Bon dia, boa tarde, bonne nuit à tous les abonnés de VMAC TV de partout que vous allez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, et surtout les 5 continents, na Pesibino, Bambote et Belé. Vraiment, les lots micro na biso ya VMAC TV et zongeli bino lisusu. Bisika wapi et utayi kozala. La fois passée, toza awa et pa ya Ntoma Koule Lukeba, cofondateur ya IEPPDA, ndenge toyokaka IEPPDA aza parmi cofondateur ya IEPPDA. Vraiment la fois passée tozula kibino Papa Koule boyoka kini masolo na biso ezalaki cette fois-ci ya mbala oyo toye lisusu. Vraiment beau rester branché, beau zala wana mieux placé, beau zala sensible afin que boyoka lisolo ni lisusu to kobeta lelo na Ntoma Koule. Vraiment na pesi bambote na basali na nzambe nyonso. Lokola Achitingi Patricio Bambote Bele Papa Maréchal Miezi Antonio Miezi Bouge Telemara Mai na ngomoko Papa Ngina Mau na Shekina Bino nyonso basali ya Nzambe, sans oublier évangéliste Emmanuel Pedro Timotheo, le visionnaire de l'ONG Milipador. Vraiment Bambote Bele et Sika Bozali. Sans plus tarder, nous sommes présentés invité Nanga ya poko lelo la surprise, c'est déjà dans le lobby Ntoma Koule Lukeba. Shalom papa. Shalom. Okay, merci beaucoup papa. Na sepeli lelo comment na papa nangai na ebi ke banda to beaucoup dans déjà un mois passé. Na ba jour on de mokile zo tambo ilande makambo zo kende la ndenge la mort ezo surprendre biso. Mutu beaucoup dans yene kara une semaine passée mukolo muso ofanda ka bisango mutuana akufaki vraiment ezo kamusa biso la mort existe mais yambala o dans un clin d'œil mutu azo disparaître ka bongo. Mais na tomboli nzambe papa un mois passé mais lelo na moni en bonne santé en forme vraiment nzamba za lokongo. Merci. Ok, merci beaucoup papa. Lelo na ilu suko lukayo. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Na monique a na IEPPDA c'est que ça na mupepe moko ya makasi et bandi déjà koningisa ezola gisa ke mbula moko elingi enoka. Na monique biso nyonso doza uniforme. Na moni maman na ngaza uniforme, ma sœur pe na moni papa na yebite papa makele lango ya nini ezoloba ma déjà na yoki ke na mois de juin oyo kaka Luanda elingi bouger. Dans la conférence à Monene, pour la deuxième édition, dans la première édition en 2018, c'est la mort dans les pots. Mais pendant la deuxième édition, on a parlé est-ce que la manne, est-ce que aïe na yo cocaïne et la manne yo, déjà c'est bougé déjà partout. Donc mambo on est dans la beaucoup. Ok, merci beaucoup. Na sepeli na temango ngape na ko inviter batu oya ngai ba ya ko temikara déjà et faire trembler ngai. Est-ce que elamba na yo zo correspondre na taille na yo? Donc na kati ya temo wana monisi ke makamba somo eza. Makamba minene parce que on a pas ça coli mais la maman ya kala. OK. Akamba non kaka. Elamba ya café ko na ai na hotel mo ba to tamba jeza. Exact. Merci beaucoup apôtre. Temo wana ozu yango wa. Et ça na révélation zo ki yango na ndoto botangika na Bible moni que par rapport au pays ya batango ngezo kende le monde ngezo kende ozu inspiration wana ya est-ce que elamba na yo zo correspondre na taille na yo? Bon, première inspiration, même Ngamo les militances André Paul Belilai, Ngamo n'a dit bouger. Déjà, tu peux savoir lorsque la bête conférence, c'est bouger, bâtiment, de Dieu, vraiment que non. Ah, la bombe de Gobek.
Ok, mponga na yoki sango epai ya notre président ya Pula Ojayenda, président Bosco Bambote Belé na moni lubo simba ki libala ya pasteur Landu vraiment papa Bambote Belé na ke na Pula Ojayenda na yoki kaka est-ce que elamba na yo ezo correspondre na taille na yo bon nazala ki vraiment curieuse na lukana yeba makambu nini oti eza na milulu moko eza epa Thomas Pule na ebite papa intervention ya activité wana eza conférence intervention nango eza papa Pule yo moko lokwa yo moko za le visionnaire idée pe vision ya thème wana ebimili pa na yo moko na yebite okokende nango kaka yo moko pendant toute une semaine to okosamoni. Bon, merci. Là-bas, comme on dit, il a des révélations, mais il y a une engagée au sous-sous. Là-bas, c'est que Baouta, la Libane à Moka, le bishop aussi, il y a tout droit, il y a la Côte d'Ivoire, et Clovalina à Saint-Jean-Pierre, il y a tout droit, l'État civil d'Amérique, il y a le révérend Charles de Matondo, il y a en Angleterre. Donc, wana badali papa na biso oyo bauta libali ya mboka. Ok, na kati ya mboka na biso bazate bato ba ko intervenir pe na sujet wana. Ah, puis bazali to le corps dans maréchal prophète Nyesi, to na à partir sin tu wa muninga na pe atu atomu. Vraiment. Anana ba kisasa, anana na bandako. To ebani bien. Puis to na apona ngam mondimo ambassadeur Miguel et puis to daina nande mususu na soyo na komo ya André Tumba bangwana nde to travaille na bango to engagé na bango nini pour la petite na biso. Ok, merci beaucoup à téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes partout, nous sommes placés, nous sommes intervenants, 6 papa Tangi, 4 bazo Talibanda, 7. 4 bazo Talibanda, 3 au bazan na biso awa na kati ya mabele yangola. Na profiter qu'on fait un message nangai na libota nyonso ya consolation des âmes, puis la restauration des familles et pas ya maman Raquel et Christophe. Maman Raquel Christophe et ça la paix bien sûr pour déléguer moi 20 personnes, 30 personnes, baya koyo kapo temi déjà et soit annoncé biso keza makama malamu to mona na kati ya milulu wana. Na profiter pe ko yebi lancer message nanga na bana nyonso bandeko nyonso ya hôtel de feu à terre de faux. Et pas y a notre papa Manuel Pedro Timoteo, le visionnaire de l'ONG. Ok, papa, message est aux amis. Naïbi que dès Mikara Bakebele déjà, et ça, il va m'onner un sala message nous oppose à la ligne, n'a pas dit au bazola d'abisso, au pesa bango, moi briefing, moi avant goût. Il y a sujet introduction thème au meka moi ko pesa bango pour savoir na to ba monika ke makambo papa lobi c'est que la développement pe na conclusion les gens makambo mine na kati message est cause ani ko bandi ko bola ya ok message na wetali la thème oyo donc na 21e siècle to moni makambo de tamola mais tama inspiré na thème oyo pour la tina. Est-ce que aïe na yo et copain et la main na yo tout le monde est belé à la serviteur belé à la dambé sautali ba comportement sautali ba langage sautali ba message na bango et donc pour kadaté on se dit que non moninga ça la 20 ans la fois 30 ans la fois 45 ans la fois mais sautali message na yi sautali comportement na yi et aussi madé est-ce que taille na yo et copain ne lamba olati. Ok, merci beaucoup. Tainayo et Kokanina et Lamba Oyo Olati. Message wana esali pe bien na basali na nzambe nyonso. Na bantoma nyonso, na batata nyonso. Oyo Bible lobi les vrais adorateurs basa ba kuma belia tata adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Eza la malamu eza conférence. Donc invitation na éviter papa eza ya ko distribuer ba convite, eza na droit d'entrée, to eza na accès. Nyonso mwana nzambe, mosala nzambe aya ko participer na conférence na biso. Donc vraiment merci pour tiano gratuit parce que c'est gratuit. Eza yaki on a biso avec don de Dieu, on somme dans l'univers
biso mpe engagé yango na billet mais totango fele parce que bato baya ebele bayoka miko mpona lingeli bango. Ok, merci beaucoup papa. Date nango eza na date ezali le 27 juin au 3 juillet. Donc lundi le 27 et dimanche le 3 juin. Ok, date eza le 26, le 27 juin au 3 juillet. Biso nyonso tokozala awa VMAC TV eza awa RTGA plus 243 Eugène Kanza code à Mboka référence à ya Willy Mouchen Eugène Kanza RTGA et kozala awa au message et souka sur les 4 pointés message na biso est traversé ba frontière na Congo bayoka ngo na Mboka na biso ngola bayoka na Europe na zi partout na Océanie na nzela pe ya YouTube ya VMAC TV bayoka tozaka na papa ye morote vraiment tokotika na papa apema po mikolo tolinga loba mingi te tolinga loba mingi te po est-ce que taille na yo eso correspondre ne lamba eso senga papa kwa zwata ya repo abenda inspiration azwata ko consulter nzambe po azwa sou epele po biso to bénéficier na grâce oyo nzambe asalaka epa ya notre papa tolinga loba mingi te na sima papa comme na mpanza papa toza na mama ya biso mamira oye mo papa lobaka mundela tanga. Merci beaucoup, merci vraiment Michael Mayola le grand réalisateur de sima caméra bendelanga benza milili côté à notre maman toza pe na posa maman na biso aloba beau terre de maman. Ok, merci beaucoup maman. Pour nga la sengi nga maman akolongola biso mwa linette bato bamona mamira po linette ezokomba mamira mundela tanga. Merci maman nasepeli komona yo. Ok, tozaka na sujet moko toolobelako na activité na biso nakanisi batelespectateur bozomona fond na biso ya écran na nsima na biso eza lona affiche mama ezaka ndenge nini yango nayebi te oyozala na papa vision oyo bozwi yango wapi oteme oyo eza profond très profond ndeti nga banda na banda mama nzambe na banda kikoza c'est la première fois nayoka tema eutika wapi eza ndenge nini po toyoka mpe na monoka mama. Merci vraiment ils ont fait beaucoup deuxième édition pour nous allons qui la première édition où ils allaient qui la mort dans Yoka Batem, la mort dans le pot. Vraiment. Ils allaient qui kaka moko na bango de yaki na akendaki kotuka makasa ya mabe ayekotia mbona kati ya mtuni yeke memaki kukwa nayebi ke conférence oyo ezalaki première édition esalaki impact makasi basali na nzambe komba na nzambe atuka tozalaki peni nzambe na biso temaki alingela biso makambo ya bien esukaki ka wana te ayebaki koinspire lisusu mosali na ye lisusu cette fois-ci na grand thème oyo papa auti kopesa oyo mpenza eza ekolo na conférence oyo elamba na évolution correspond vraiment inspiration monene oyo nzambe atiaki kati na moyembi na ye oyebi ke ka ndenge otolobake tozokomba ye mpo oyo nyonso nzambe atiaki kati na ye tozozela oyo eza neti mwasi aza na zemi oyo papa aza na zemi oyo azomema message oyo nzambe atiaki kati na ye tozozela le jour na ngolo ya nzambe toyoka mpe toyamba nini oyo nzambe ezakosala. Amen. Nzamba azwa lokumu mama soulevé point moko eza lokola papa aza na zemi donc tolobise mingi te mwana soko aza na libumu azalaka ya mama bacaprice nyonso wana moto azomema yango eza mama me mokolo mwana azalaka botamaka wana komaka libambola motu nyonso toampeshaka te ke esombelanga lipa kende sayelanga boye akomi ya motu nyonso soki mpo bandi kobete yo moko boti yo beti mpe na ndenge mabe leta pakangima. Ok, nzamba azwa lokumu mama nayebi te yo bombeli bisoni mama mpe aza parmi baintervenant ata mosusu en coulisse papa bokotanga ata mosusu poko intervenir nana kointervenir te mais saka wana
kosala kosala prière côté social parce que ya bapaya banda toza wana mpona mpenza kosala oyo ya bakasali wana bauta mosika po bazala mpenza à l'aise na amen. Mama elongia mama penga na caméra message lui ekozali lokola convite na bato nyonso bakolanda mama mira partout message na yo lokola invitation oyo ezobenga bango na activité wana message ekozali nazo encourager basali na nzambe bana na nzambe boya mpenza ebele to na milulu oyo atuka kolinga kozanga te parce que nzambe abombeli biso ba surprise ya bien po na nzelaka ya thème oyo atuka tozozelela yango mpenza na maboko ya kofungwama toyebi ke nzambe abombeli biso makambo mpenza ya minene yango wana nasengi yo mosali na nzambe mwana na nzambe kozanga te na opportunité oyo epesameli biso na milulu oyo tozozela le 27 au 3 juillet. Le 27 juin au 3 juillet balobi Kutulu ekomata makala etikala kwe mesa nango ka komata makala etikala ka na yebite mukolo yango so to maita makala Kutulu ekotikala vraiment na yebike message na biso ekei message na biso traverser ba frontière basali ya nzambe nyonso soki na bandi kotanga na kotanga ba église nyonso za ngola pour maman vérité mwana ya batata nyonso ndenge notre papa Kule alobaka mwana ya batata nyonso ya tanga vraiment maman vérité makie c'est mwana ya maréchal Mies Antonio mwana ya Ashintingi mwana ya papa Deka mwana ngina donc ozebele batata nyonso bateo zeka ba papa Paolo na ebike mukolo wana ekezala retrouvaille tokokuta na biso nyonso problème eza peke ya temps bandobeke banda tongo na tongo wana ebanda neti nga mama vérité 5h du matin naza déjà pona vanda na libanda na se ya lona te na vanda na kati pona kotala ngo na télévision te pona tala bango en face na yoka po nga na lingaka mingi maloba wana baba message ya temps convenable oyo ezo préparer biso pona retour ya notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok, merci beaucoup à tous les abonnés de Vraiment TV. Bobo Sanate, bo s'abonner, bo liker, Bobo Sanate, bo partager. C'est dans ma sentiment, mon thème, il y a fils de Kassongo. Fils Kassongo, en direct de Turquie, Nakata, Istanbul. C'est dans ma sentiment, naebi ke yosaka ba partage message mission autant ozwango au Panzango Istanbul Mobimba Perigene Matuvanga le fils de son père Afro chic avance le monde avec douleur au cœur tozana choité Rigene en direct de Istanbul vraiment bakote belé sikozali naebi ke tango ozwe mission oyo na nzela ya Vraiment TV bande konyoso ya Istanbul bakolanda pe activité na biso conférence na biso oyo banda le 27 juin. Vraiment namoni yo pe uniforme ndenge salinga lengi namoni ngape namoni ebombani na se mama vérité paza na oya ye eza bateni na biso oyo tokolata di ya 27. Vraiment namoni yo poza uniforme sango ezaka nini nango nouvelle eza nini sur activité na biso. Vraiment la sepeli makasi na pesi no mbote na kombo na Yesu. Kombo na ngasi ya Francis oza église na biso pasteur na pasteur Kule toza na manifestation mo ya munene. En tout cas tozo bengisa bato ebele baya ko rejoindre biso na activité oyo tozo sala oyo. En tout cas activité na biso eza le 27 ya juin, le 27 juin en tout cas kasi na Yesu tozobenga pena ebele boya bo participer na biso bomona oyo ekoleka tona milulu ya munene ya makasi koleka kenza donc nayebi te soki ezala ndenge nini l'église ebele ya sorte na sorte ekoya tokosepana bino elongo na kombo na Yesu. Ok, merci beaucoup Nzambe apambola yo ndenge kaka la sœur Francine alobi boya ebele po tokozala béni. Bible lobi chacun a sa grâce. Bantoma nyonso bakozala na mutu mutaza na grâce na ye. Soki ozwi grâce ya ntoma oyozwi ya okoma riche. Soko zaka sensible kwa mama vérité linga place parole de Dieu ezolobama. Pona zwama yele polobi na kola.
ndeka balobi kovanda pe na basali ya nzambe kovanda pe na bampaka soki oza mayele okokoma sage de plus en plus ozokoma mwana mayele de plus en plus ozokola de plus en plus ozozwa connaissance ya parole de Dieu ayi ndeko na nga ye paza kote oyo kote ya mama Mira na mopanzi ya notre mama Shalom ma sœur. Ok, namoni yo pe oza présence parmi nous na yebi te oza pe en uniforme namoni milu nanu ebandi te lelo to ale 6 activité za le 27 mais nazomona déjà to telemi na bateni to lati uniforme oyo ezo annoncer que mukolo yango biso toza uni en esprit uni na ba œuvre toza uni pour union fait la force soki toza bomoko Angola est bougé l'activité oyo banda dia 27 ya message non et koko zala nini l'activité na biso bon message na nga eza que toza na activité moko munene au banda jour ya le 27 juin ti le 3 tozo bengisa baba na nzambe nyonso baya tosanga na elongo na église oyo ya IPPD ya pasteur na biso pasteur Kule yende vraiment mutu asimbi makambo awa na kati etonga na biso donc nzambe penza kozala na biso tobengisi bato nyonso baya tozala na bango elongo ekosala bien po eza makambo nzambe ekoleka kati na esika oyo. Ok, merci beaucoup ma sœur. Boya ebele donc boya ebele na yebi ke na tango akaleza ki to tambola to kabola ba convite mais lelo na nzela ya YouTube bozozwa déjà ba convite tozo sala bino déjà appel na yebi ke bokozala ebele na confiance na bino na temps oyo mayezo ningana hein mai ezo bouger balobi ange azwa jite mai zala mutaliboso okweya po obima guéri vraiment nazozongisa micro pe maloba et pas notre papa liloba suka yende mutakoba liloba suka pona lelo po tozoko bande to bandi lelo tozaka chaque jour to loba po bana nzambe pona boyina za l'égoïste bénédiction biso nyonso photo za la béni biso nyonso photo za la guéri ko bosa na te temps oyo balobi crise nzala pasi yo pasi vraiment to komika na ba lamentation to se lamenter mais ko bosa na te bible le vide dans l'air détresse atinda ekwanga te atinda ilipa te atinda ki liloba ngoni yango toyoka le 27 liloba oyo yaki pe kangolaki ebikisa isona bandolo banandolo bakaka micro ezonge pa ya papa liloba suka ezali boye eli amonaki ata moko annoncer mbula ezobeta donc oyo ezali koko na événement déjà likolo eza koyinda c'est que maman na mbula ekobeta amen nazoloba na yo kosanga te même ta babengisa yo okende wishi bate na okende wishi te le 27 nozala awa amen même babatini yo no faut que nimbana koloba te na okende mbanza kongo te parce que nakorate te parce que likolo eza koyinda amen papa loba papa message ekende vraiment c'est payé na moni mwana asi mona tu ato ya tonga sawa mama mundele yo mundele ya tu atonga ya tonga na bike donc adenga bien amen tikanza madana bine longo papa te bine longo merci amen. Ok, merci beaucoup torotele mabiso nyonso pona bateau bazolanda biso ba comprendre que eza signe ya kosilisa déjà na pesi mbote na bandeko nyonso o bolandi biso mbote na nga na tete Thérèse ya la maman de princesse Fanny en direct de Berlin mbote na ngai na papa Flor Kumpula en direct de Berlin sans oublier papa Philo Mopepe keba na mopepe mabe molongani ya mama diakiese bango pe bazaka na kati ya Berlin fils Kasongo o eza bandeko basunga biso na ba partage basungara biso na ba j'aime basungara biso vraiment baza ba abonné il y avait marqué
TV Fiska Songo motema ya Seda Masiantima vraiment merci ndeka na mesana koloba mon papa Boen Chiku ayebisanga si quelqu'un te donne quelque chose il te contrôle. Merci beaucoup Fiska Songo kobandana makolo nzamba lola apambola bino. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. La main qui donne c'est la main qui reçoit. Le boko épais ça sera toujours likolo ya le boko ezozwa. Vraiment nzamba lola pambola bino toujours la supériorité na katia Istanbul kolo amona bino pona acte obosali. Batu nyonso balesa na kati na Bible vraiment ba vina bango implice bakisama implice e bakisama rigen matuvanga nazo zela kande to solo la ki Yuyu Bangu vraiment Yuyu Bangu vraiment oyoki kolela ya papa na yo Thomas Koule na bosanité belle biche la belle ma fille na kata Istanbul elanga yango yo yaya nazo zela toujours ba servette na kolemba ngote po mikolo na bino rolata ka ba servette po Istanbul ba confirmer que azola tango vraiment nzamba lola apambola bino Ricardo mufinubu ya Equateur Ricardo papa na Ricardinho motema ya Nifa chwake nazwaki balobi musala to osala ezobala na bala na soki mbongo ezali so mbongo ezali mama verta okoma partout Ricardo papa na Ricardinho motema ya Nifa Fanny Nifa nayebi ke mama Mira azangi muto opesa mbote te Michael Mayola le grand réalisateur caméra et pas mama Mira apesa ta bato mibale misatu nayebi ke na Amérique na Europe na États-Unis partout na Amérique kuna bazali nazo pesa bambote pa ya Nicole Congo ma petite sœur propre ye penza oya landanga na kati ya Paris Zambe ya pambola bino mama Medi Nicole Congo bambote belé Beni Samba moi c'est papa Domé maman ya Destinée bambote belé Damba lola mona bino biso tozo se préparer pour na milulu minene toza nango do yango moni toza boui toza kaka likolo bambote belé Espe Gomez na kati ya Grèce Zamba mona yo bambote belé bazé belé so na bina banda to tilobi vraiment bambote belé Gigi petit chinois na kati ya Londres wana grand frère propre grand frère ya Tongo mwana tuka na biso pe na bosani te kuda na kati ya Belgique mobali ya Sandra bambote belé na bana nyonso do bazé belé gloire na Allemagne do bazé belé na tanga nani do bazé belé Karine na kati ya mwasi ya papa Serge na kati ya Suisse bambote belé do baza penza ya belé do bino nyonso bambote belé gi chinois to ana petit chinois ye moko ya mukolo o ya grand frère propre yanga pe toza pe na mwana na biso susu ye pe so aza pe susu maître chinois bambote toujours na Londres Nzambe apambola bino. Ok, merci beaucoup Nzambe apambola bino soki to banzolo batolala soki tozoloba toloba kaka vraiment bambote na bino nyonso na mema bino na motema Michael Mayola le grand réalisateur